Multimédia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Chaotech. Eza émission na bino oyo elobelaka masano ya bitumba. Mingi box, MMA, judo, mukumbusu, ba sport nyoso, ba slap fight, yango tolobelaka awa na Chaotech. Chaotech ezali émission na bino oyo elekaka na chaîne na bino ya YouTube As TV Media. Soki nano s'abonner te, s'abonner na page na biso ya YouTube. On va recevoir information, il y a box, il y a monde entier. Chaotech pe elekaka na Congo Web Télévision chaque mardi na 20h10, rediffusion mercredi na 12h. Tout ça rappelle émission politique autobengi, dépêche, actualité à temps réel. Na As TV Media. Sur le côté na YouTube na biso on navigue, on a ba émission tout ça là. Bon, ça n'a peut-être une page sur Facebook où il y a un politique et ça a plus de 200 000 abonnés. Facebook n'a biso soko kei kuna tochaka information chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il y a politique, il y a mboka na biso. Quand tu as lelo bat babengi biso balobi photo lobela, tout ça la analyse il y a combat, il y a Mike Tyson na Jake Paul, combat oyo epesi polémique na monde entier. Yango n'analyse lelo na kozala ngamo côté na kozwa deux personnes au baza plus important basaka ba analyse na bango na Chaotech toza pena champion Lubasu tomeki ko benga champion Lubasu tozwi ete kasi lelo tokozala na analyste maître Baina judoka international akopesa ba point de vue na ye na combat ya Jake Paul na Mike Tyson. Tokozala pe na champion Mohamed Engambe oyo pe akopesa ba analyse na ye na combat ya Mike Tyson na Jake Paul bobo sanate bakolobela pe combat ya Martin Bakole pourquoi combat ezali annulé. Chaotech ezali présenté na ngamoko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Avant na bandana nu nazwa ba analyste na ngai na kolingana loba Jake Paul. Batebele bayebi Jake Paul te. Jake Paul azali premier youtuber en Amérique. Bazali yana lek na Paul Logan. Paul Logan azali yaya Jake Paul leki. Bango mibale baza ba grand youtuber. Batango YouTube bandaka bango mutu bazaki na babone ebele en Amérique koleka batu nyonso tu. Ba YouTube na bazako sa ba je bako soma ba camion ba kena zamba babandi ko tirer ngo masasi ko bombarder ko saka ba je na YouTube. Et qui kosala ke leki na ye yaya na ye Paul Logan. Paul Logan mutu akotisi boule ya box na makamu ya YouTube. Paul Logan tellement azana ba bonnet ebele. Paul Logan grand frère ya Jake Paul nde ayaki kosenga anglais na mboko toza Angleterre KSI azali pe premier youtuber noir. O elekaki ba youtuber nyoso en Angleterre na babone azali noir nde basaki ke bon anglais na américain ba bunda na box bayaki ko boule ke lokola ozali premier youtuber na kati Angleterre nga naza premier youtuber na Amérique to bunda combat to sala lar na biso yango moni Paul Logan abundaka premier combat ya ba youtuber ezalaki premier combat ya Paul Logan ya Jake Paul nde abundaka na KC anglais babundaka bango mibale nde na likanisi wana Jake Paul nde kokota na masolo yaya abundaka ne kaka salaka loisir na ye na KSI après Jake Paul avandi abulela ngo Jake Paul nde akomi kobunda box tellement za na mbongo ne ye moko mutu organizaka ba combat na ye. En plus de cela selon d'information toza nango attaque biso ba expert ya box premier congolais oya salaka émission ya sport ya box
ya MMA ya judo na lingala information nazo pesa bino soko zo bunda na Jack Paul ezaka na contrat a signer saka batu akoye biso ke to bunda no combat na pesa yo 2 millions mais soko betinga KO avant 4e round au lieu soit 2 millions okozwa 500 000 alors tant batu bakendaka na ring batu baza kozwa réserve 4 rounds leka après na 5e round nde kombe bandi po ozwa 2 millions na yo asalaki yango même na Mike Tyson c'est la formation na zana ngona kotiela bino asiyebisaki Mike Tyson ke babunda apesa Mike Tyson 5 millions Mike Tyson ayebisaki 5 millions eza mokie soko olingi nga na otobunda 20 millions nde andimaki apesa Mike Tyson 20 millions mpo babunda komba oyo komba oyo ifale bunda na baavril oyo elekaki pardon komba erataka nde eyokobunda na mwa ya novembre oyo selon komba wana information nazo pesa bino komba ya Mike Tyson na komba wana botika ba polémique oyo eza information vraie attaque analyse expert ya box MMA judo na lingala po judo nasala bango a connivence na maître Baina bomoni tango judo kana biso apundaki na olympique na yambaki maître Baina po yaza expert na judo ameka ko expliquer soki ba combat ya judo ezali nazwaka maître Baina pona aya kopesa ba analyste attaque ye ayebi masanongo mingi ponga na sala judo te nga na sala nde box na combat na babundi batu bazopesa pesa ba montant na bango na yeli bino vrai montant ya combat Mike Tyson a eu 20 millions de dollars Jack Paul a eu 45 millions de dollars donc a eu le double ya Mike Tyson combat wana na ticket ya pamba na stade po ezalaki stade à 85 000 personnes na combat wana ticket etekami ya combat 17 millions plus de 17 millions de dollars vente ya babillet batu bakokama pourquoi vente ya babillet ezalaki na ringside ticket mpona kovanda kaka na ring place moko spécial basalaki mpona kovanda wana ticket ezalaki 2 millions ticket ya pamba po kota kombana kovanda na ringside ticket ezalaki 2 millions baticket etekami 387 tickets 387 tickets etekami na 2 millions alors le reste ya ticket bandaki na $50 à $1,500 au total mbongo ekoti na gate sold out ya baticket 17 millions à pas compter à Netflix oh Netflix a foutu parce que Netflix ezalaki saturé nano esalama bongo na Netflix te bato bataki combat na Netflix nga nazali combat en direct na TikTok na nga natiaki combat en direct ozo sentir que combat ezokangama parce que monde entier Netflix atiaki combat po batutu batala nasi bozwi information ya mbongo bazwi na ndenge nini bazweli mbongo yango na koti sikoyo na combat ndenge kombe bundi nde basaki préparation nalobelaki yango nyonso tu mais avant na kota na banalise ya combat ya Mike Tyson naza na information kopesa bino Martin Bakole boyebi tosanga bainformation sur ye il fallait abunda na Agit Kabayel na moment oyo Agit Kabayel a pull out Agit Kabayel alingi kobunda na Martin Bakole te tokoka ngo mpe na banalise na biso pourquoi Agit Bakole aboyi kobunda na Martin Bakole tokolanda pe video ya Martin Bakole oyo Martin Bakole atindeli Kabayel atindeli monde entier sans plus tarder na lombango mingi naza kozwa premier analyste na biso toyoka ye na kombo ya Maître Baina judoka international. Alors bonjour ndenge nalobaki tokozwa analyste ya boxe moko na biso yo na kombo ya Maître Baina judoka international ye pe alandaka makambo ya sport ya oyo etali sport mingi ya makambo etali makofi makolo maboko oyo tobengi box judo MMA mukumbusu ye aza expert pe na makambo etali sport yango tolobaki pe tokozwa ye asala pe analyse na ye na combat ya Mike Tyson na Jack Paul
na ndenge ataleli yango ndenge amoneli yango yango toza na Maître Baina judoka international en direct. Bonjour Maître Baina. Ouais, bonjour Michel Noka 100% Zambé, bonjour. Bonjour, merci Maître Baina. Tozui yo pona makambu ya combat ya Mike Tyson na Jake Paul oyo la polémique monda te bamsu bazo ba Mike Tyson abeti bamsu so mais Jake Paul a gagné combat triqué. Tolingi pe tozo opinion no ata na 5 minutes combat ndenge tali yango ndenge omoneli yango yo okoloba nini? Merci Michel Noka na pesi ba Meloman na pesi ba ndona ba Congolais balandaka Asdi Media ya Michel Noka pa ba mbote dele. Michel ngana zalaka na ngai leng na analyse na na salaka. Tout d'abord na ngina présenter ngai na sala vraiment judo. Po mokile belinga mais na lobela ka box c'était pour na pokela ngo ba compétition ti. Mais na sala mo 4 ans na boxe et pas entraîneur national na comme moi Cap Gary. Quoi d'aller entraîneur national la boxe pour le moment. Na sala boxe pas na ide lo ba tengi boxe. Mais ni chopo no ke mulaite. Comment ni se bito do bota mai les États-Unis, l'Amérique. Na ndeto ngai sport, ndeto comme le chata millionnaire. Pourquoi na lobby boy? Chaque fois bango ma sali Tyson, déjà neti ata ko la tcheka za les gens aza mutu asale belé na boxe mais yemoko a produit combat on a yemoko promoteur yemoko a fait si ba condition na ka bane ke ngina rappeler ba te combat on a ba bundi 8 rounds et puis na round mo ba bundi 2 minutes oui boko kula 8 rounds mais c'est comme 2 minutes et la kisike ozo sala bilo moko eza na boxe et pense que normalement un round mo eza 3 minutes. C'est que 2 minutes, pendant et comme il y a une comédie, et comme il y a un spectacle, et comme il y a un business. Comment on a bien un combattre? Ou on est allé dans on va bien un comédie dans un sport. Donc Mike Tyson va profiter quand on a combo naïe, pas un combo munene. C'est-à-dire que ça va tendre la chaîne coopération à condiment, pour ça ma solala, à retenir 10 millions. A combien de 20 millions? Bah moi aussi millions naï. On a eu, n'est pas sur un bon on est millions naï. À pour la, à gagner, yes à zimbo on est. C'est un business. On a eu combat mon comédie. Je veux, en tout cas, nous avons pas vraiment dans la pétier. Vraiment dans ce cas de quoi non. On le battait pour ça fanatique à mon. Et c'est normalement le moins très capital. Ok, Nazolanda. Et le moins en a plutôt à Congolais. Quand on parlait de la Congolais, pour m'assurer que ça va complet. Oui. Et là, dans tout à Congolais, Congolais dirait que le va bien analyse. Analyse de la raté du Camouko, la Lingakayo. Personne n'a dit que combat, on a repété le mouton pour donner dans ma case. Et comme yo, mettre Baïna jaloux. Oh, mais c'est jaloux. Non. D'abord, on a la Lingakayo, mais c'est le monde de la dissection aux autres pour gagner. Avec qui on la boxe, avec qui on a ma case. Là, on a dit que personne n'a l'équipe mouton, la piste de ma case. Donc Tyson a petit et l'autre moroté côté chaque porte na elongi probablement la Tyson a gagné la nuit. Et puis Tyson a vrai l'esprit. Tyson a tout le soutien. Même oui on a côté monter na souffrance. Même oui on a côté monter na force. Force c'est ça du soutien a déjà fini. A déjà fini donc c'est déjà pour la business. On a lobby on va le combat bien. Et puis, tu as attaqué Penza et tes salons à consigne. Bon, ceux qui étaient jeunes avaient une force, avec ma casse. On a mis des balades battants. On a mis une 14, en anglais, tu as bien 14, 11, en français, tu as bien 14 pouces. 14, 11, 14 pouces. Et ça, bagarre minée, attends, bêti moutou, avant qu'on a passé par rapport, il y a badon, il y a 14, 10. Ouais, 10, 11, 10 pouces. Ouais, on va prendre la combat. 10 pouces, on est là, on compte sur le beau qu'on a eu. Et ça, le qu'on attend au pète, on va sentir qu'il est pignon. Oui. Au gars, on a un coup, les autres, à la personne d'air,
mais bon va lettre les miner nous dans la chiffon pour la ligne nous sur la ligne pour au 16 au bif mais Tyson ah je sais que Poussani oui Poussani mais là ah je Poussani na zana pour ce tali Tyson ngai na mo na Tyson na équipe par rapport nanga vraiment mais à côté oui maître baina moi question moko yende ngolobi Tyson entraînement tout le monde qui est féroce très dangereux ba tout ça et pesa qui que Tyson ko bomaye c'est l'entraînement mais na ringi ba to monya ngote pourquoi au moni entraînement na combat ezagelo ko mokote entraînement za na robanga te pour ces até o ebi ke na entraînement na ke ko kundana mutite na ke da sparring na ke ko beka sac mais combat mission no le ça va être de combat combat tant aux autres, il y a qu'à voir plus. Même à mon remède, non, son bunda. Même mon remède déjà. À ton bunda, comme tu as un bunda, à ton bunda, 50 combats. Ça fait combat. Combat, nous, c'est dans la foule, dans la paix, manango. C'est la peine à panique, nango. Pas boxer, je vais péter à bango, d'aller te gagner pour boxer. Panique. Oui. Ce qui parle, je parle bien de la sport. Après, ça va manager un entraîneur habité. N'a pas paniqué, n'a remarqué, n'a pas piété, on va péter sous à pour une combat. Mais la sport, on va kunda, on va je touché à quoi il est à pour le poignet, avec la paniqué. Il faut là, attends nos ans. Mon toi, on peut voir des missions au monde, il a eu mon nom bien. Je vais dire question dans super au monde. Mission moto quitta, pour comment on l'a bien dit. Oui. Ensuite, d'accord, on a. Oui, nous sommes d'accord. Je te dis, nous sommes soutenus dans la vie au Salangama. Nous sommes soutenus dans la vie au Tchangamili. Nous sommes soutenus dans la vie au Lac-Shanghai. On panique, oui. On va faire à Bongo. On est déjà panique dans nous. Il y a plein, tu vas dire, il y a plus de 85 000 personnes. Et oui, elles ont paniqué parce que ceux qui courent, ceux qui ont besoin de pied, donc on peut faire chaos, on couvre même. Oui. Par rapport à l'âge. Oui. Mais, nous avons la parole de l'été, combat on a. Ils ont business, ils ont triqué, ils ont combat, mon on a combattu. Voilà les animaux, comédie à boxe. C'est ça. Merci, mimi comédie à boxe, maître Baina, avant de tikayo, motuna mususu kozanga te, po olanda kama solo yango bien. Basala ki Pierce Beat ezali, aibia basala ki Pierce Beat, batu ba promoteur ba chambongo, ba wele la nanya nga organiser combat, ya Kabayel, na Martia Bakole, bacha ki Pierce Beat, et souka ki le 5 novembre, melika moko kama, Kabayel a pull out, Kabayel a boy kopuna Martia Bakole, moi na tana 1 minute, okoloba nini tango yoka ki Kabayel a pull out, a kopuna susu, na Martia Bakole te poza ki combat oyo, mokila sepela ki atala. Comment Michel Nogagande Tesoro Bagato sur un cas d'analyse, Moni Kabayel, Denga Zaluana, Kazana 25 combats, 25 victoires. Abundana ba grand boxeur, Ngai, Aïnandima Kabayel, Aza grand boxeur, a pété ba boxeur, et belé na ba kao, Nandima Ate. C'est pas dit que ce soit un bon Kunda, a bandi Bakole, Tobakola, on pété non. Boxe et amis business. Tantôt, à quel moment ou bien dans la vision, mon coco, à coup dans la tonne à boxer, ouais, je suis à revendre à 10 millions, revendre à 20 millions. À tel que soit pour qu'on a Bakole, ça soit revendre à moi, mon pied, à rapport, il y a visionnaire. Selon l'Inde, la monnaie de Congo, boxe et amis business. Mais après, on a fait cet exemple. Ngai c'est ko bungo kumsa ko mamu la monike oui ozo zelango mais na ebi keza fola na moko na ebi ke tukina kutani na ngola jikala na opere na kutana na ya grala c'est là que nous pouvons ko mamu abalamu. Merci mingi maître Baina toka mot de la fin na yopo na komi kotika aussi ko mot de la fin. Mot de la fin na senga bande ko bazolanda biso na Michel Sport ouais baka analyse des salariés pour la zato fana Mike Tyson, ceux qui n'ont pas fondi ma peine à commisser. La plutôt va bien à pour bailler du sport, par le sécanga.
Alors, analyse les alakato zali, naga pan na yo. Soki na moni jour no kundaki mape, to ba pecho na oloba ko kundaki mape ba pecho. C'est ça, analyse ya ngwana. Parce que tu nyos wana ndiki so amboke, poza la mala munzamba pa telefone na ba famille na bien ma pote. Merci. Ezalaki maître Baina tozwaki na singa duplex en direct ya London na North London na Tottenham côté à West Green maître Baina judoka international. Merci mingi na tana yo toza ko continuer émission na biso. Merci na siboyoki maître Baina judoka international na analyste ne oyo asali tokoka pe champion Mohamed Engambe nazwaki 2 personnes na duplex pour nazara banaliste na nga bazara 4 mibale na meki ko contacter bango bazui téléphone te yango nazui maître Baina na champion Mohamed Engambe tolanda champion Mohamed Engambe ndenge nalobaki na bandimi nyonso balandi ya émission kaoteke tokozwa champion Mohamed Engambe. Champion Mohamed Engambe, bonjour. Merci mingi champion Mohamed Engambe na kosepela soko koki koloba moi makasi po batu bayoka po na micro na biso. Maître champion Mohamed Engambe, bonne santé. Santé ezali ko kende malam. Tozio parce que combat euté koleka vendredi oyo ezalaki combat ya Jack Paul na Mike Tyson batu babengi biso balobi to meka kosala analyse ya combat ya Mike Tyson na Jack Paul combat wana ezalaki triqué ezalaki combat ya solo combat na eleki ndenge nini yango tongi tozo attaque champion moko pe asala masano ya box oyo pe azali moko analyste ya ASTV Media na émission ya sport chaotique. Champion Mohamed Engambe okoloba nini na komba wana? En tout cas, merci tout d'abord na ndenge wa bitinga pona kusala pona ko komba wana. Voilà. Bon, dans ce premier match ezani. On est comme oyo tout le monde a monaki ningani ni ezalaki publié. Nazolanda. Alors avant même comme oyo tebeki non différence entre Mike Tyson et Paul Jack. Il y a une différence. Oui. Pour autant, âge na bango, puis pour autant, on a l'expérience pour le moment. Oui. Voilà. Donc, Mike Tyson est un ancien, ou tu veux dire on a planète. Oui. Mais, dans le moment où il y a un sauter. Oui. Voilà. Mais, à partir de là, tout le monde dit que voilà, Mike Tyson a exploré ma casse côté transformation na ye automatiquement business tout. Oui. Au moins que voilà à cette année qui m'a cassé. À maïti point et puis dans muscle je regarde dans tout. Alors tout cela wana parce que moi est tellement que non voilà que non tout le monde va comme ça kata komba wana. On a côté Mike Tyson tout le monde aquí. Nazolanda. Et puis tout le temps ba training c'est ça mon sala. Tout le monde que non voilà avant que traîner ma casse aussi. Même aussi dans le sparring tout le monde que non voilà vraiment azaki déterminé ma casse. Pour la combat. Voilà. En même temps aussi, tout le monde a voilà, Mike Tyson n'a pas de combat oyo. Tant qu'on commet bandi, ce qu'on t'a dit malamu, Mike Tyson, le combat oyo, abonné c'est bon à 3 rounds. Autre monde que voilà, Mike Tyson y est. Mais à partir de la 4e round, tina 8e round, ils ont qui voilà, voilà tout d'abord. Donc, à partir de la 3e round, tina 8e round, ils ont qui sad. Vraiment, ils ont qui sad comme on a Mike Tyson, vraiment que non, la leg c'est qu'il est déjà, comme mauvais leg difficile. Donc, tina 8e round. Merci mingi zela mo mukia na ngina ça va tout ça ki champion Mohamed Engambe zo ba sad na ba congolais sad la kisi comme mawa soka lobi ba leg ese kendeki makole se que première chose à lingala ba terme zo employé anglais il faut interpréter tant ki champion zo ba leg kendeki do makola Mike Tyson ezaki sous makasité tant ki epesi mawa donc mawa on va continuer. OK ça va. Donc au moment là voilà
et comment il va il y a Mawa na passe. Oui. Alors, ce qui est côté à Jacques Paul. Un tout d'abord, sur Jacques Paul a âge, il a presque twice, il y a âge à Mike Tyson. Donc, deux fois âge à Mike Tyson. Oui. Et puis, les deux, ça aussi, physiquement, il est stronger than Mike Tyson. La ministre de Zoloba. Oui. Donc, elle est passée, la présente. La présente, oui. Vous comprenez? Oui. Voilà. Après, sur le comment, au moins, voilà, Jacques Paul a l'ingé qu'on Mike Tyson dit. Oui. A l'ingé qu'on ça la moitié. Oui. A l'ingé que nous a tiré la difficulté, que nous voilà, que nous a frappé fort, que nous voilà, à nous qui out. A l'ingé la moitié. Oui. Donc, ça veut toujours n'a qu'à respect, n'a qu'à comment on a que nous voilà, pas qu'une tina 8e round. Oui. Voilà. Je m'en. Mais en même temps aussi, on a quoi, ce qu'on a dit comme aussi à business. Oui. Vous comprenez? Donc, business, c'est une question. Donc, il y a qui gagnant. Jacques Paul, je comprends, jurer cette année. Marc aussi, jurer cette année. Donc, voilà. Merci Mingi, ezaki likambo ya business, mais naba média eza bouger monde entier, naba média ya box. Bazolo ba ezaki script, ezaki drama, ezaki préparé, ezaki scénario, yo koloba nini? OK, moi ton dans le big non, ezaki business. Ça veut dire quoi? Hein? Donc dans le sens que nous voilà, n'enga ba obuna que nous voilà, exactement pour exactement incomparable avec ko obuna n'enga la te. Oui. Il y a Jacques Paul. N'enga za na âge wana physique za dango. Na contenu Mike Tyson, na ministre n'enga za li. Ils a quand même boutu non moi, ils ont comprendre. Voilà. Hein? Ça boutu na moi. Tout le monde. Et donc c'est que mabe ils ont parce que moi ni na kata monde box na bato ba box te. Ce que moi moi vous êtes à la box. Moi quand Mike Tyson na sanga tango Mike comment il est capable baka. Oh yeah, mais comme moi. Vous comprenez? Oui. Ma bende ya mwana sikoyo. Oui. Donc il faut se dégrader box ni comme ko ya na mo kase. Merci mingi pona ko ndenge lobi ko dégrader mais ndenge système comme ba YouTuber ba bundaka ba YouTuber ba salaka ba zigzag et comme box comme ba YouTuber ba koti ba to ba saka ba film ba koti est-ce que ezo bisa box ité? Donc voilà, ils ont envie de réputation box et ce qui n'a qu'à down. Vous comprenez? Ils ont comment le col à maman que le col à n'enga ma bête wrestling. Oui. Le col les ont comment quoi catch. Parce que tous autres bangano, auti na MMA y na box, pour na là, Papa Jack Paul baza ba YouTuber, bazo bundana ba boxer. En tout cas, crédibilité box et que ceux qui Mohamed Ali peut-être a yo qui ont même na cimetière. Et là, Mohamed Ali a tika histoire, a regretté même. Voilà. C'est ça. Donc, vraiment, ils ont perdu de crédibilité à boxe, niveau moko et à malon vraiment guité. Parce que boxe, c'est pas un mot tout d'abord, et à discipline tout d'abord. Hein? Quand on a amateur, ok, semi-pro, semi-professionnel. Nous sommes dans la partie olympique aussi, mais d'un moment où tourner professionnel. Oui. On a mis comme une YouTuber, seul au moment où donc, ils ont pas, donc, ils ont vraiment, malin, mon mingité. C'est ça. Merci Mingaza Malam Mingite, maître Mohamed Ngambe. Nakozwaka na question moko champion. Bakole, il fallait pas bundana Kabayel, to suki sa na question wana. Kabayel a pull out. Kabayel alingi suko bundana Bakole te. Bakole, azas qu'on a diversité, te bazo proposer zile zang. Mais, nenge Kabayel aboy ko bundana Bakole, yo tango oka ki message wana, pona yo oro komante nini. Tant que Kabayel a pull out, donc à l'équipe nationale commande, alors, la question, c'est quoi ça au juste? Les Camerounais au juste, c'est la mienne. Oui. En même temps aussi, nous voilà que non, par le but que nous voilà, à l'équipe nationale commande, parce que à ça, vous allez gagner, il y a Youssek na Fiorine Moutou, à cause de la chasse à Bounala, là-bas. Vous comprenez? Il y a un pull out contre Bakole. Vous comprenez? Voilà. Parce que nous avons IBF, mais nous avons WCB, et puis nous avons on dirait, ils ont 3 ceintures. IBF, Ezali WBO, na WBC. 3 ceintures. Nous rappelons maintenant français, nous avons WC, IBO, na WA. Continuez.
Voilà. Donc, d'après moi, voilà, c'est mieux que non. Donc, à tes risques, il y a une ceinture. Que non, voilà, à tes risques, il y a un boudana, et puis, les gagnants, à boudana, du bois. Il y a un zéro à côté. Il y a un conseil, il y a un salle à côté. Il y a un pull out. Merci mingi pour nous éclaircir. Donc, on n'a pas bakol à regagner de l'autre côté. Et le côté, voilà. Que non, en fait, ça risque pour rien. Voilà. Mais pour sentir les athées le côté. Bon, c'est pourquoi bakol à regagner pour pull out? C'était bakol à sepela qui n'a combat wana. Bakol a regretté quand bakol est regretté. Entraîneur à bakol a lobby que Kabael a côté na liste ya batu o baza ko panga ko bunana Martin bakol. Bon, c'est facile à le banana parce que au moins boxe ça aussi na niveau maintenant pour autant na musique aussi ça comprendre hein au moins le combat ya Anderson na Bakole vous comprendre oui Bakole a gagné comment na azaki na rien à perdre au foot pour la gagner azaki na mafuma fou vous entendez c'est ça mais na combat ya Kabaye autant que non voilà que non tu na Pauline on a risque ça on parle malin on a ça la moitié et voilà moi na pull out à quel côté que non voilà que non la raison wana. Merci mingi raison wana zaki champion Mohamed Engambe champion Mohamed Engambe soko zana likamsu on a tout nyote oyo moni ko koloba na batu balanda biso ba congolais partout dans le monde entier même na Kinshasa na télévision ya Congo web koloba nini. Non en tout cas vraiment les camarades le bezami ngite mais le bezami ezali que non voilà émission oyo yo salaka vraiment ezali unique to loba hein. Donc, ça, émission, surtout parce que cette émission, voilà, on peut savoir expert et à box et Zalaka. Donc, voilà. Merci Mingi Ezalaki, champion Mohamed Ngambe en direct à London, na Woolwich, on va bien à South London. Merci, bye bye. Ok, merci, bye bye. Nancy Tolandi, champion Mohamed Ngambe, analyste né à Sali, si on a conclure, ngape na kosala oya ngai na koyoka maître Baina na koyoka champion Mohamed Ngambe ngai pe na kosala oya ngai avant na sala oya ngai to bana na Martin Bakole combat ekendeki na purse beat nde ba en anglais so boki purse beat ngam na ela kabino ba terme ya box na anglais na lingala purse beat elingo laksa nini liboso ezalaki ba pesa ki bango délai bandima kobunda éliminatoire Martin Bakola ndimaki Kabael pandimaki deuxième ekomaki na oba bengaka purse bid soko yoki purse bid na combat elingo laksake IBF atie purse bid batu ya Martin Bakole promoteur ya Martin Bakole to promoteur ya Kabael batia mbongo en jeu elingo laksa nini promoteur ya Martin Bakole akoyana alobi ngai pour organiser combat à Martin Bakole na Kabael na 5 millions. Alors, promoteur paye à Kabael à côté la terre 5 millions. Biso to na 7 millions. Plus bitengo la kisake ezaneti ba bengaka ba vente aux enchères. Si on a vente aux enchères na box ba bengango purse bid. Oya ko chambongo ebele yende mutu ba ko pesa combat wana. Alors, bah, personne qui va délai à purse bid, il y a 20 aux enchères, il y a combat les 5. Promoteur, il y a Martin Bakole, Ben Shalom, Achambongo, Nanan Pachambongo, bah, ouelela. Et ça va, yo tchengana tché. Oya ko chambongo belé, yende muto organiser combat. Et liko laksanini, ceux qui ont chambongo 5 millions, Moussous a 3 millions, bah, vous avez 5 millions, yende muto a organiser combat, yende muto a pesa ba condition, il y a combat. Alors, bah, personne qui va monter les 5, ni comme moi, quand il y a Agit Kabael, bah, pull out, bah, boy combat. Ndenge na asi boyoki, analyse ya champion Mohamed Ngambe na maître Baina, bah, pesi ba idée na bango, pourquoi Kabael a boy kobundana Martin Bakole. Avant ngana lobana nutola na Martin Bakole. Hey, what's up, son? What's up? Hey, batu nyonso boni bino. I came to inform you Naye koyebisa bino mpona komba ya Kabael.
naza mpenza desi na Kabael alingi tobunda te, didn't want the smoke alingi kozwa moto na nga te, from the Congo alingi kozwa bilinga na ngai te Bakole. in the gym, like you can see. Just Naza a na gym ne bozomona nga, naza deya na camp see Congo, na Congo build up oyo eza gym ya sika, the president. gym oyo esalami na leki ya président Félix Tshisekedi, Christian Tshisekedi. I'm looking forward to who's next now. I think Sikoyo nazotala nani oyo nakoki kobunda ne sikoyo, me namoni mpo nabunda na Big Zang le chinois. the Excellency Tek Alashar Nazosenga na Tek Alashi asala komba nga nabunda na Big Zang. to fight the big man from China. Naza na esengo ya kobunda na big man oyo ya chinois. I don't know why they don't want the smoke. Nayebi te pourquoi bazongi kobunda na nga te. And see like they don't want to get knocked out. And everyone can Nayebi ke bazobunda nga te mpo bayebi ke nakobeta bango KO. people now they're believing in me. When I was telling them that these people they don't want to fight me because they know I'll knock them out. Nayebi ke bato bandimeli nga ntango nalobaka ke bato balinga kobunda na nga te mpo nakobeta bango KO. Kabael elakisi. A big Zang forgot his shoes. Now Kabahari Liboso ezalaki zile Zang aboyaki sikoyo ekomi Kabala. Botala ndenge triko nange poli. here I was training with. Look at all this Botala motoki ndenge ezobima na triko. area. Thank Merci you, ran away. nde bozokima ngai. See you later, guys. Naomona bino nsima. Hard for who's next. Nazotala oyo aza pre mpo na ngai. Next, but all I do, I'm working hard. Oyo nazosala eza nazosala entraînement dur. I'm in good position. Thank you to Nasemi merci na IBF mpo atienga opportunité champion man. champion Martin Bakole. Nazi bolani Martin Bakole azoloba na anglais alobi Kabael okimi machine. Alors Kabael akimi, Kabael aboko bunda. Sikoyo porte eza kofungama na Zile Zang. Alors toza kotala soki réellement combat na bango na Zile Zang ekozala parce que ekomi koloba chassi ya Martin Bakole sikoyo eza kaka na Zile Zang. Alors ngala kobakisa na analyse oyo ya Martin Bakole selon maître Bainana champion Mohamed Ngambe ngala koloba boye Kabael atali pe kaka côté avantage ezali box ezali business c'est que ba proposer Kabael ke ozobunda na Martin Bakole mbongo ekozala ya bien te. Alors luka obunda komba moko ekoki kopesa yo mbongo olobunda na Martin Bakole parce que box eza business ndenge Mohamed Ngambe alobi naza d'accord na Mohamed Ngambe moyen na commenter mingi ezali te parce que avantage eza ke soka bundi na le gagnant ya Tyson Fury to le gagnant ya Tyson Fury na Usyk akozwa mbongo ebele vi na échanger pe na chance pe akoki kobeta bango akomi champion du monde mais soka bundi na Bakole akozwa eloko te eza combat sans titre kaka éliminatoire ya mibale nde maître alobi kaka ndenge kaka champion Ngambe alobi ke atali côté ba avantage ezali mais mpo na nga na kobakisa mpo na Martin Bakole aza mwana mobali Martin Bakole ezolakisaka azozwa bakala ebele ndenge maître Baina alobi ke azali congolais africain baza koboya kopesa ye bachance wana. Alors Martin Bakole na moment oyo porte efungwami lisusu na Zile Zang il fallait kombe bandaka ye na Zile Zang. Zile Zang aboyaka sikoyo ezongi lisusu babunda éliminatoire ye na Zile Zang. Est-ce que Zile Zang akondima? Soki Zile Zang andimi te, en tout cas Martin Bakole ekomi makambo confusion ekoti toyebi te carrière ya Martin Bakole ezokende na ups and down. Carrière na ye eza kobundisama. Alors tosengi kaka Nzambe asunga Martin Bakole. Martin Bakole il faut sambela mingi otika mwa ba distraction ya kokendeke ba théâtre kolandaka ba fali kokendeke na ba bar kolandaka ba politicien na moment concentré na Nzambe buka bakale eza koyela yo wana na kena wana nenga spiritualité na nenga bo moto ezali business na boxing. Martin Bakole tosengi na Nzambe asungwa take congolais ba congolais mo sambela pona Martin Bakole ke Nzambe afungole ba opportunité po soka zwi ceinture wana ezali lokumu
ya Congo démocratique. Na kosala siko analyse pour na Mike Tyson, nga natalaki combat na live. Ndenge Mohamed, champion Mohamed Ngamba lobi, Mike Tyson achelaki bino s'entraînaki dur, ba balandaka Kaotek, na chelaki bino Mike Tyson s'entraînaki dur. Biso tout okomaki excité ke combat na ekozala mystique. Mais nga ya part na nga natalaki combat na tant ozotala ngo même na bana na nga ana ndaku ya ba boxer. Nebisa bango Mike Tyson azali kolia gant. Otala bomona Mike Tyson azo asimbi ba aolia gant. Aolia gant nanu na ba combat ya Mike Tyson alia ganté. Même ba commentateur ba bi mais pourquoi Mike Tyson azolia gant? Et pesa ki moi strange koka moi Mike Tyson erito azolia gant. Ngai na yeko tala analyse nanga. Tango Mike Tyson soki Mike Tyson alia gant, okomona Jake Paul attaquer. Soki Mike Tyson atiki kolia gant, soki Mike Tyson alia gant, okomona Jake Paul attaquer. Soki Mike Tyson atiki kolia gant, Mike Tyson azo attaquer ete. Omona Mike Tyson aosaka mouvement ya ba aide. Ne bandeli premier round ti troisième round, basala ki neti moi kombezala. Mais après quatrième round, bolanda bien. Soki Mike Tyson alia gant, omona Jake Paul attaquer. Soki Mike Tyson atiki kolia gant, omona Mike Tyson a commencé à ba mouvement Jake Paul a komi kokima. Place ngana zali ko hepsa bana ke combat oyo eza triqué. Kolia gant wana ezalaki signal. Ezalaki combat monde bazolo ba ngaite. Ba journaliste nyoso, ba boxer nyoso, ba Vander Holyfield, ba tout. Bazolo ba ke ba comprendre te comment Mike Tyson azalaki lokola yete. Premièrement bazolo ba ke combat ezalaki préparé, ezalaki lokola comédie, lokola drama. En plus ezalaki pe combat à loisir. Po ba balandaka box na sina sala bino déjà analyse, ba gaba bundaki na ezalaki ya 14 pouces, auto bengi en anglais 14 11. Bagaba bundelaka combat ya box ezalaka 10 pouces, donc il faut 10 11. Bagawa basalelaka entraînement sparring ezalaka 16 16 11 16 pouces. Bino mo botala combat za 8 minutes 2 minutes na round, bagaba ezalaki ya ba chiffon. Elingi kolakisa ke ezalaki combat ya exhibition, ezalaki nango vrai combat te, ezalaki nango combat exhibition, mais lokola publicité ezalaki makasi. Ndenge Mike Tyson entraînaki, batu balingaki ke Mike Tyson asala d'exploit. En plus, si soki bakena na combat na penda balo ba voix normale, bacha 3 minutes, bacha gaya 10 11. Mike Tyson ngaka kokate pour un problème ya souffle. Pour Jake Paul ataza boxer te mais petu ana s'entraîner dire a comme une capacité à boxe, a yekoli boxe parce que a tiem bon on est en jeu, a su entraîner bien. Azu ba trêve conditioning a bien, ba docteur a bien. Donc makambu tout équipe na eza penda équipe moko ya malamu. Alors ndenge za boye botsa na mutu na bino ezalaki nango combat ya loisir, combat ya exhibition, ezalaki nango combat ya business. Biso total ne vrai combat eza ba combat oyo ya Tyson Fury na Usyk bakobunda le 21 décembre wana nde combat ya boxe. Total combat ya Zile Zhang soki bakobundana bakole wana nde combat ya boxe. Total nde combat ya Dubois soki bakobundana nani nde combat ya boxe. Ba combat ya boxe yaki ba Dubois babundaki na ba Joshua. Neto mona ba Dion te babundaka ba boxer actif. Mais Mike Tyson ezalaki nango business. Jake Paul azali entrepreneur, YouTuber business. Merci mingi. Ndenge bozwi temps ya kolanda émission na bino Kaotek. Nasi bo comprendre ba baza ko tsa commentaire na bango vrai commentaire yango esalami na Kaotek na ba analyste na ngami balé champion Mohamed Ngambe na maître Baina nasi bo comprendre makambo nyonso ndenge lekaki bo comprendre pe makambo ya combat ya Martin Bakole tokozonga lisusu combat ya makasi eza le 21 décembre combat retour to match retour ya boxe ba benga rematch Tyson Fury na Usyk. Usyk alobi Tyson Fury alobi akobete KO. Usyk alobi is dreaming azako rêver. Ngande na kobete turo yo KO. Tokotala balobi eza combat ya KO. Eza combat ya 12 rounds te.
entre bango mibale bazwa na décision bakwesa KO Tyson Fury alobi akokwesa KO Usyk alobi akokwesa KO tokoye bango tokoyamba baanalyse na biso tokotala ou bien toyamba bango avant combat ou bien toyamba bango combat nazaka na 4 analyses naza na champion Zuma na Glasgow et puis champion Lufu na Belgique et puis na Angleterre toza na Maître Baina na champion Mohamed Engambe nde tokoyamba bango tosala lisusu analyse ezaki wabino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soki nano s'abonner te s'abonner na page na biso pona ozwaka ba information ya makambo etali box MMA judo ba nyonso balingaka mission noka ba fan ya mission noka pour partager émission tosala pe émission politique tosala émission na commando ya Mobutu oyo a répondre Francis Kalombo soko lingo tala ngo Francis Kalombo lobia betaka Saddam Hussein boka commando ya Mobutu a répondre Francis Kalombo na émission na pas kanela Francis Kalombo bokolanda ngo soko koti na YouTube na biso bokomona ngo bokomona pe émission moko tosali spécial ko expliquer bino écho ya guerre na est makamni ezoleka na guerre na est entre ba M23 ba Rwandais na FARDC ba wazalendo ezali wana so bona nyango ekozala bien pona lelo tosuki awa KO Tech bye bye Congo Baseleki Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.